Personnalité. Mbote ndeko balanti ya la personnalité TV en tout cas mbote ya trop na bino nyonso ba abonné à la personnalité TV toza awa cette fois-ci na kati toujours ya Kinkole toza na kati ya Kinkole en tout cas bosenga na bino ezaka musala pona biso et salara que tout ça là ba découverte d'auto continuer to lukela bino ba obino bozana yango besoin tout cas ba mbote ya trop na bino nyonso bande ko ba abonné et bokota bo s'abonner ya bino la personnalité TV et si ekoti na kata banda kona bino avec votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce toujours namasolo ya pangu na kati la personnalité TV ndenge to beta kanabino elongo kakande na utikoloba bosenga na bino yango ezaka musala pona biso ba commentaire na bino ba critique yango esalaka ke biso to évoluer malamu mbala moko to bandi toza déjà na kati ya terrain toza na kati ya terrain et toza na kati ya concession je peux dire donc concession ya munene concession munene ozomona ndenge ezali eza vraiment concession ya munene penza ezali cadastré ezali déjà donc cadastré eza na problème ata mon côté bozomona et comment bato bazotonga banda kudo eza ba place moko ya sika bato bazotonga bazosomba bazotonga ba voisin bangwana misu bazotonga déjà banda en étage misusu batino bangar en attendant ma ba brique ezobeta mapona kotonga kande tolobaka mbongo babomba ngo na lopango mbongo babomba ngo ne lamba te pour ceux qui obombi mbongo to msu ne lamba et uzana besoin ya mbongo omona ke elamba eko produire yo lokoto ma lopango eko produire yo lisusu ndenge tozomona lelo tozo déclarer que ba mapangu et mati ba mapangu comme cher ba mapangu comme ba 100 000 ezalai kaka boye ndeko moko asombi lopango na ye na 2000 asombi lopango na 3000 et par après tango esike ezui valeur abandi kosanya bandi kokata tango abandi kokata aota prix sans loyer aota prix selon bacheteur te aota prix selon ye na sur bozomona kotonga ndenge ezali donc concession eze munene vraiment bato bazotonga comme il le faut bazotonga batoiture Nigeria donc bazotonga tout ça en kata concession au babi bazokata babi awa mapangu ya prix nyonso ezali mbongo na yo yango nde kosala lopango babi awa mapangu ya 3000 na kata concession o lopango ya 3000 eza yo mtoza na 3000 na yo oza besoin lopango awa babi lopango ya 3000 ezali lopango ya 4000 ezali lopango ya 5000 ezali lopango ya 6000 ezaka na kata concession o ezo dépendre kaka na possibilité ya yo acheteur do babi awa problème eza nango te ezali kambo pe kutu te ozongisa bo sala te babi bango awa batie na bango likolo te bakie na bango likolo te babi bazo salela nde possibilité ya moto po bazana besoin moto nyonso à se retrouver yango babi bango babandi 3000 ezali kuna bomona ngarwana ezali moto si déjà asombi tomoni pe ba brique na mopanzi si ba beti place do moto si déjà sombi azot luka a banda déjà kotonga mais ba koto nyonso eza nango vide ndenge bomona concession eza munene babi elangeza monene basali baza mokie elangeza monene basali baza mokie c'est ndenge moko biso pe tolobi concession ezali monene kasi bato basombi bazali mokie lokola bato basombi bazali mokie tika to benga lisu ba acheteur mususu basa nini ba ko bakisama pona ko somba pona ko zwa bisika babi avec $3000 ozana terrain na kati ya Kinkole avec
4 000 avec 5 000 6 000 oza na terre zo dépendre na possibilité na yo bato bazotonga mpona kolakisa bino ke toza na kati ya zamba te ba voisin bazali bomoni bandako en étage bandako ba 1 niveau bandako ya ba 2 niveau mpona koloba ke tozali na kati ya zamba te kinkole eza zamba te eza esika oyo bato bafandaka deja donc bato bazotonga courant ezali mai ezali ezo dépendre kaka na yo moko soko olingi otia mai na porte ya ndako ezo dépendre kaka na yo moko courant ezali nyonso mpenza ezali nzela mpe ezali mpo toye na bacondition oyo esengeli toya mutuka ekotaka moto ekotaka mpona bino bato boza na bamoto mpona bino bato boza na bamituka en tout cas problème eza te donc tomona na musika bandako yango wana tomona bilili comment est-ce que ezali évoluer tom so bomoni zamba bote tomoni zamba non eza nde concession ezali esika o nanu bato bakoti bato basakoli nanu penza te bomoni pe comment bato bazosomba nzela yango wana esika ndako wana monene bozomona nzela eza wana nzela ezali wana place wana kuto aza deja na mai na ye na kati ya lopango ana mai na kati ya lopango donc courant ezali nzela yango nde oyo toyelaki bozomona ndenge bato bazotonga babrike ezobetama bamabele ezali en tout cas nyonso koto oyo ezosalema malamu babi avec 3000 awa na kati oza na lopango avec 4000 oza na lopango avec 5000 6000 oza na lopango babi ezodépendre kaka na possibilité na yo biso tobengi bino ka ndenge bolobaki ndenge mpe tolobaka bosenga na bino yango nde ezaka mosala mpona biso en tout cas biso tozocontinue toujours kobenga bino mosala kitoko na kati ya la personnalité TV en tout cas tozobenga bino bandeko abonné et to tourne vraiment tozaki na kati tosali kobima libanda mpona kolakisa bino ke terrain ezali ya kofungwama Teresa ya kufungwama bandako yango wana na veni bozomona veni ya munene bandako yango wana penza bandako sika bandako bien na ba condition pe ya bien biso tozobenga bino karababi ma ezali courant ezali pona ebelo kwa liboso obino botuna kezaka mingi courant ezali tala construction oyo pe bazotonga déjà mutusu déjà clôturé et kalkara atonga na kati na mwa musika kuna bozomona ndenge voisin peu atongi ya clôturé atoka biso tozobenga bino kaka tozobenga bino boye belé bozala connecteur bozala branché scotché sur la personnalité TV avec votre humble servante pour nous rejoindre babiloko ya bien na kati la personnalité TV en tout cas tozobenga bino tozambosinga na bino yango nde ezali kosala mosala na biso bozomona bandako na musika bozomona bandako penza batongi bandeko batongi na ndenge ya kosakana te yo muto lali pongi en tout cas to ye lisusu na kati la personnalité TV kola musayo kaka ndenge soso alela babi soso alela aza ya mutu moko malelaka mpona kolamusa bato nyonso oyo baza pene balamuka biso pe na kati ya la personnalité TV toza lokwa basoso ya mibali toye kolela kolamusa bino lisusu bino bato bolalaki bino bato bozwaki mwa découragement ote mikolo bolakisa babiloko ya mwa cherté biloko yango oyo mpona olobaki Kinshasa eza munene babi donc possibilité na yo kaka so oza 3000 oza na terrain oza na 4000 oza na terrain oza na 5000 oza na terrain en tout cas biso tozozela bino kaka tozela bapel na bino tozozela bino vraiment maboko ya kofungwama awa toza toujours kana kati ya concession ba borne yango oyo nde bozomona ba borne ya cadastre pona koloba ke place oyo ezali cadastre déjà ezali cadastre eza na mikanda nango nyonso doyo soko ye opesi mbongo directement bakateli pe parti na yo donc directement zu parti na yo ya lopango ya mabele na yo na ndenge oyo olingeli na monta oyo yo olingeli
babi donc tozo benga bino to benga bino tozo zela bino vraiment maboko ya kofungwama tozo zela bino bozo mona toujours bandaku ndenge ezali do ba voisin bazali eza nango te o te voisin za te ba voisin bazali bandako bien ezotongama bandako bien ezotongama donc espace oya monene ezozela yo ezozela ye ezozela pe ngai donc tozobenga bino vraiment tozobenga bino tozozela bino na maboko fungwama parce que Kinshasa etongami nanu te comme il faut lokola etongami nanu te comme il faut yango biso toza na bosenga na bino boya boyebele boya kotongela biso Kinshasa boya ko rendre en vraiment Kinshasa la belle car ndenge ezalaka kala bato babengaka Kinshasa la belle mais après un temps bato babio Kinshasa la poubelle mais bino bato boya ozong c'est la biso Kinshasa la belle bozomona bandako yango yo bandako bazotonga penza donc space eza ya munene elangeza munene basali nde baza mokie biso tozobenga bino nde tolobi tobi concession eza munene mabato basombi baza mokie tozozela bino boya bokota bosabone bosala découverte bien na katsa kinkole la personnalité civique tala kaka concession munene ezozela yo ezozelanga ezozela ye vraiment toza bosenga na bino boya ebele ba voisin bangwana bozomona bozo continuer komona toujours bandako bien na kati ya kikole do bandako ezotongama bandako propre bandako sika bandako classe donc biso tozela ka bino tozozela bino avant nyonso do tozozela bino tozela bapel na bino esika nyonso ongala za kwen nyonso oyo za nango besoin okozwa ongala za na besoin nazala soki kota ndako etage wana okozwa ongala za besoin nazala ngamoko nazala na katikati okozwa ongala za na besoin nazala kota libanda okozwa kwen nyonso oyo kosepela na yango okozwa benga na numéro eza affiché na poste téléviseur na yo benga en tout cas toza wana pona bino tobi mikolo biso tozaka na système ya kofandisa bato ndenge ka bafandisaka na ntango ya libala famille mwasi fandi famille mobali fandi pona objectif moko mwana sala nini akende biso pe tozosangisaka bongo biso tofandi acheteur afandi vendeur afandi nyonso wana pona kaka acheteur asa nini azwa lopango do tozobenga bino boya vraiment ebele na kati ya la personnalité TV tozozela bino maboko ya kofungwa. Merci ya trop na bandeko babone ya la personnalité TV na bakaboza toujours branché collé scotché sur la personnalité TV na ebisara bino do boza la branché boza scotché de tolobaka ke ba commentaire na bino ba maloba na bino yango esaka mosala na kati ya la personnalité TV bolelaki ya mwa mingi bolobaki ya mwa trop tozongeli bino bokota boza la branché boza scotché boza la colle na la personnalité TV na sir bomoni concession ndenge ezali balobi awa $3,000 aux huiles au pango, $4,000 aux huiles au pango, $5,000 aux huiles au pango, $6,000 aux huiles au pango. Les autres de pondre kaka na yo na possibilité na yo. Babi awa ezali cadastre. Soko zui terrain na yo na sirboyo ki ndenge balobi, soko zui terrain na yo awa okozwa en tout cas bakomemo ti na kati ya bureau ya cadastre otali bapesi yo numéro na yo ya lopango en tout cas awa bajezate babeza lopango bateke te za concession bateke te ke toteki yango pa 10 personnes toteki yango pa 3 personnes babi awa ezali concession ya mutu eza concession ya mutu nda somba kala asomba ngona bazaire lelo commission na ba dollar. Donc pour nous lobaka yo peton resomba mkoloza na bezo koteka yo pe kotia na prix na ndenge na yo donc balobi awa problème ezate ba avenir na bango eza ba 4 mètres
mutuke côté bimi mutuke côté bimi nde tolobaka ti na ti en tout cas biso toza na kati ya kinkole ti na ti donc babi kofandela makita mulai te so fandela makita mulai mbula soki eye maki wana moye pasuki eza te fandela makita ngo moke sutuka po bana babima donc biso toyeka lokwa basoso kola musabino do basoswa mibali toyekola musabino bolamuka bozonga toza wana mpona bino ngana bino toko continuer komona na ti lokola nzambe azali kokoba kobatela merci ya trop na ingénieur Metinti mazalaki wana na sima ya caméra merci na ba membre ya soutien ya la personnalité TV MBC bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva Westwood ya Givwa Mama Boko Bank na kati ya London City Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier Mama Doris Le Mafumu na gaz ya la personnalité TV en tout cas bambote ya trop na bino nyos.